Bon, mbote na biso, mbote, bino batu bozuli baku, ya kolanda ya bino ndeko Google comme d'habitude. Bozangi ngata omolayi, vraiment bino mo bomituni, mais Google, 3 jours mobimba, ezalaki nango week-end prolongé, long week-end, ndenge nini oseli biso eloka malamu te, tozelaki otango molayi. Kasi lelo oye kosala biso plaisir moka makasi ndenge bozomona titre Tshilombo le président face aux Congolais qui dorment toujours. Donc Tshilombo azali mokonzi ya mboka mais azana ngwende ya mboka moko ba mboka bazaka kana pungi Congolais moko ya kolamuka azali te. Na pesi bino mbote mingi depuis mboka mokonzi Francia na kati ya 45 Orléans. Donc voilà, on est ensemble. Na kanisi tokosola makambo ebele, il y aura beaucoup de sujets na kati ya oyo ezali sujet maîtresse, mais toko solo la ba sujet belé, ba petit sujet, il y aura beaucoup de petits sujets na kati ya sujet oyo ya munene totie Tshilombo face aux Congolais qui dorment toujours. Nde tokomeka ko développer ngai na bino comme je vous dis à chaque fois na limité bozala ba téléspectateurs bovanda boza kolandanga esengeli na bino to la route ensemble bokota na kati ya milulu oyo ekozala malamu bokota penda na kati ya milulu. Bandeko ebele baza kosenga numéro ya téléphone, il faut nazala na téléphone. Non, na komina on atteint kosala be mission na téléphone te. Be mission ya téléphone esenga ka émission ya molayi. Pozo atteint ko yamba bato ba répondre, bato ba pesa makanisi, wana ezali modèle mosusu be mission nazana no prêter ya kosala be mission wana. Mais prochainement na koyina kosala yango. Même si go na wotiela bino téléphone, moko na tie numéro boba no benga mais pour combien de temps ngana sala ba mission ya milaïté parce que be mission ya milaï batu bazana Kindu batu bazana Maniema bazana ba mégabyte te oyo bakolanda émission na YouTube pendant 1 heure du temps na gansi bisiga wana ngai na bino toza makanisi moko moi bolimbisi pambate na tie bilamba na machine kuna nazo balokola moi bruit moko ya machine na kanga ba porte nyonso na po makelele et comment awate. Alors, na pesi bino lisoso mbote na bino banso baye bozui li baku ya kolanda ya bino ndeko molobeli na bino Google toujours en connexion. Voilà tous en a été yango moina lati t-shirt toujours équipe nationale coq sportif équipe de la France voilà tozo kabola France tozo kabola Congo le roi tous en mboka Francia na lati coq sportif ya Francia. Allez mukolope toko kene na Congo na kolata marque na ngai moko Arubia bino batu boyebite nazana bon nazate mes projets ça déjà en cours de traitement nazo bimisa marque ya vêtement moko ya munene marque ya vêtement ya munene nazo bimisa ya munene kombo na ngwezali Arubia marque ya vêtement wana kombo na ngwezali Arubia na kansi na décembre déjà boko consommer ba jogging made in France fabriqué en France boko consommer ba jogging made in France boko sala ba drapeau ya France ya Congo ba jogging ya Congo ya drapeau ya Congo après boko sala ba casquette boko sala biloko belé ba kilote ba boxer ya RDC biloko belé tozo kota na monde ya business malembe donc décembre déjà boyebi ke projet yo nazala ba biloko mosusu déjà na sala ki il y a 2 ans mais na bimisa ki yango te pour projet et zalaki kosenga e bandai kosenga mbongo mingi ndenge na kanisa ki ke na ko banda na muke
mais na mi trompe pas qui. Donc pour refonda d'abord site internet et ya ko sala moi marché moko boy pour na tegra ba biloko na tiaka na ba carton na tindela ka bino na ba Canada na ba États-Unis na ba Australie Afrique du Sud. Donc na ya ko mona ke esingela ina ngana sala na mbongo moko boy na maboko. Bolo wana zaka mutu moko na zaka kimia mingi na baki bon voilà na vandi muke na bunda nanu na makasi ya mona mobali après na kozonga lisusu tant na kozonga cette fois-ci na ansi na kozana makoki nyonso ya kosala makamu nyonso wana. Donc voilà pour consommer à Rubia ezali marque nanga ya ba vêtements bozana ba jogging bozana biloko te o mona ba batu misuba zo sala o étoile Congo te biloko ya solo ndeko. Soki déjà jogging moko complet na tena 120 €, c'est que c'est logo ya solo donc fabriqué ici en France na makanisi nanga moko. Eza projet oyiba no ngote parce que makambo eza na kati eza gara mutu nanga moko. Tant on a banaka projet na mona batu belé bande ko belé bolimbisanga na basala ba t-shirt ya Congo batu basukula couleur elongwa basala ba casquette ya Congo batu basukula couleur elongwa ba misusu kutu basala ba boxer ya Congo batu balata ikangama na ba jean masolo ya kanengo na te projet mutu ba yiba te pour projet oyo ezala motema bon voilà na kota mingi te parce que batamayele il suffit abani kolanda kaka expression na yo ya projet na yo ayibio qui dit projet qui dit beaucoup d'argent parce que via mutu tambola na projet on est tous d'accord. Alors, chers amis, chers compatriotes, encore une fois, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure où vous me suivez. À cet instant, nous sommes bel et bien à 45 Orléans, France. Donc voilà, on n'est plus à Paris comme c'était avant, on n'est plus à Paris, maintenant on est à 45 Orléans. Mikamaka munyon se yobanoleka awa kati ya Orléans na ndako mokonzi. Awa na ndako mokonzi makamu nyonso yo bana koleka awa be mission na bino kitoko. Donc voilà, ma famille n'est pas là, ma femme, mes enfants, dans la plage, bazo sakala na plage. Ngana za makambe bela ko sala ko sukula ba voiture, ko bongisa ba veranda, ko kata ba matiti, ko bongisa ba fleurs. Donc na 8 ans ya kokende plage te bana ba keyi plage. Alors voilà na zolanda ba ngala ba WhatsApp mo ba bengi ba te kamera papa. Ba bisuka na zotina na musika et ça la bien mo ko sala na te d'habitude bo ebina na ba vacances na bana bo o eza vacances te parce que ba vacances na c'est le 29 juillet o eza vacances te o ezali avant goût donc bazana Normandie awa à 2h30 à Paris donc eza musika te pour bakende vacances biso pe na Orléans wa tozana bisike belé ya kokende ba vacances et si que belé ya ko sakana ya ko sepela na ba moto na ba vélo na ba piscine donc bisike zali bebo moi barbecue moi nini et ça la ka bien ngayo ya bino na vaina na ndako likam na moto te voilà na zanga moko susi ga moi si na nga pesa nga moto tango nyonso aza pembe na ngati likambo te akoya o nga mona zo bondela o bebe na nga wawa bebe na nga wawa bébé nanga wa 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 bébé yeah. Voilà, chers amis, chers compatriotes, on est ensemble. Moi, ambiance moquée, Google. On se pose des questions. Chilombo face à la population congolaise qui continue à s'endormir. Population yo elingola mugate. Population yo elingola la pongita union se lingola mugate. Tandis que côté déjà dans la ligne rouge sur le plan social, côté déjà dans la ligne rouge. Bah Congolais, je ne sais pas, la vie na Congo. Or que vie na Congo, c'est ceci là. Il n'y a plus de vie au Congo. Congo est sous la vie. Congo est sous la vie parce que il y a trop d'intimidation, trop de choses complexes. Mais sur le plan sécuritaire, dans son ensemble, le Congo, ils allaient pays où ils ont la sécurité. Alors voilà, balancer déjà coup d'envoi à Bango,
il y a G, il y a francophonie. Si vous n'êtes pas au courant. Et d'ailleurs, bah, ça qui ouverture, il y a milliers sportifs nyonso oyo bango ba meki ko bongisa. Ba bengisi ba musicien héritier Watanabe abetaki premier ministre pour la première fois à l'Obagate mutakoma baba na makambo ya Congo ya Est ya l'Obagate. Sama Lukonde à l'Obagate na makambo Italie. Misala ya ba Congolais mais pour la distraction, amusement. Que ba yena jemoko boy pour distraire le Congolais oyo bazana kati ya impasse na kati ya boloko na kati ya passe. Wana on voit un premier ministre qui vient de dire que bon voilà ba Congolais nyo sobaza na sima ya chef de l'État pour na milulu wana ya francophonie et les kamalamu. Mais on se pose la question, est-ce que ba je wana nyo se kozala payant? Non, ce sera gratuit. C'est que Congo e kokocha nini? Congo RDC kokocha nini? Et qu'on bénéficie nini pour créer emploi? Absolument rien. Absolument rien. Parfait, la Tchaki, comment on peut ça sur ma casse? Absolument rien. Et il y a bêti au monde à Sama Lukonde, au monde à Mouyaya, au monde à ministre, Nyonso, Bazawana, vraiment, on dirait. Il y a eu 2 semaines passées, parce que Bino, Bozaki Mingi attaché na makambu ya kidnapping, babilo kezangatina. Mais événement moko baneko leka à 16 000 km. Ezalaki bongo na Ngbanzu. Ngbanzu ezali deuxième ville chinoise, donc capitale économique. Bango ba chinois babenga ngo Ngbanzu. Na anglais ali canton. Na anglais ali canton. Bango babenga ngo Ngbanzu. Yango omona balabala oyo eza na kati ya Zando. Ba batizanga ngo kombo Kato. Mais ezali canton. To bano benga Kato parce que to banego e banenge ni na ko prononcer ya mote. Balabala oyo eza na Zando to benga ka Kato, no mais ezali canton. Ndenge bango ba chinois babengela ka mboka na bango. Ezali ville économique oyo ba africain ba immigré nyonso ba fandaka. Mais na canton kuna ba pesaka visa délai 6 mois. Chaque 6 mois ce que lingo koma na délai oyo visa na yo elala. Faut zwa train. OK tina Pékin. OK ko zwa visa mosusu ya 6 mois. $150. Po ya kozonga titre de séjour ezalaka te. Carte à résidence na Chine ezalaka te. Congo atia ambassade na ye ya monene na capitale économique atia ngolo na Lubumbashi na bango. Et quand ambassade wana banani batongi yango ba chinois na compte ya relation sino-Congo. Oyebi liboso to banengo lo bake ba entreprise chinoise o yaka na Congo eza privé. L'état chinois yebi yango te. Eza babiloko moko abongo, mais on s'est trompé. Et loko nyonso ya mabe oyo na likolo na mweza na chinois, yebaka ke gouvernement chinois aza au courant. Ye loko wana. Na 2006 délégation moko boya ba chinois bayaki avec 3000 chinoises basi na Yaoundé na Cameroun. Ba jeune fille ba 18 ans, ba 20 ans, ba 22 ans. Baye na bango bato mobimba na Cameroun mutu nyonso ayebi lisolo oyo. Bato babi investisseur chinois baye ba chinois babi non. Toza ba commerçant toye koteka. Ba Cameroun babi boye koteka nini? Marchandise sana kati ya masuwa. Kota pona somba kende nango. Bato me boye koteka nini? Kwanga bisikiti. Toye koteka basi. Et les Chinois l'ont fait pas seulement à Cameroun. Boyebi lelo gouvernement chinois a pesi mobeko moko boye. Soki mopaya et surtout ba Congolais. Ba commis très important na Chine. Boye ba Angola, Zambie, Namibie, ba so visa ya Chine pesa magakuna te. Mutu nyonso za na Angola ayaka Congo po azwa visa azwa na vol. Donc tu as qui ba commerce ya ba conteneur go ya nango e ya nango tina Luanda.
Mais yo mutu pour que les Chine il faut bima Kinshasa au matavol na aéroport Anjili. Alors, le robot komona ba chinoise mingi ba komi ko bala ba congolais et puis ba congolais mingi yo ya moni pena ke na zonaka masomo ya chinois abotia nenga. Vous savez métis ya ba chinois ils ont gelengide métis ya chinois e bota la bana on ba bima lokola ba mpukumuni ya mugo ndire ba chef souris azoye banate azandeke azoye banate azamboa azoye banate mwana mwasi moko boye mwana mwasi moko boye mwasi kitoko nzambe ba fille musuya ba congolaise na ebité soki izaka complexe nenge ba bota mala ba famille obotami bando bota mozala kaka na pasi o komi na ba 26 ans okutani na mutu moko boye abandi ko lakso mwa mbongo okomona mutango wa nzambe parce que vie na yo mobimba ando botama otikala ko mona billet $100 yango abenga ba souvenir négatif. Mwana mwasi wana bamenie na Luanda pa ya mobali mwa ba jeune ya kasa ya tokita Luanda tango bakomi kuna bakomi koteka mwasi oteka mfumbo na wenze mobali azoteka babilamba azotambusa bakanyika ba mbongo na ba mobali akomokende Chine koteka ba batterie ba telefone bazosomba ngwa en gros kuna bazo koteka cher moite bakomi na $30,000 $40,000. Mobali ayeko bela typhoïde. Mobali tanga beli typhoïde ayebisi mwasi lo wa yo na memio déjà 2 fois na Chine. Webi na ba boutique to somba biloko. Zwambongo kendo ko somba biloko. Mwasi pa kenda somba biloko ayana. Mwasi akeli sous deuxième façon de biloko ayana. Après mwasi ayebisi mobali ka biloko bani ko se rétablir ngana na zemi il faut na vanda parce que na ba avion ba nini wana na zemi moente il faut na vanda. João Lorenzo ayeko ya Lunda ekangami ben investisseur américain il faut baba ko exploiter Lunda Kanfufu witch Lunda ekangami masolo ya mbongo ya diamant etoboki ba Jean Pipipina na oyo nani Jean Pipipina Chacho Mbala Kinwani boyo musani bakoma ikosala après diamant ekangama bakomi koteka mabende c'est-à-dire batie ba balance bino bolokoti ba mabende boye bo peser musala oyo Jean Pipipina Kinwani na Chacho Mbala baba ne kosala na ngola ya mwana na Lunda ba côté là bango na 2h du matin 10 généraux avec 450 militaires ba char de combat ba côté na kati ya Lunda pale nyonso ko fouiller armée et ko laksa plus de $1 milliard oyo ba laksaka oyo ba zui na maboko ya ba commerçants congolais sénégalais maliens oyo ba exploiter ka diamant ba didi ki nyonso ba lar ba yina ngona kati ya ba caisse ba didi ki nyonso ko ba yino ko ba petit ya mitinda ya ba juif moko boye bazaka na sa vingtaine donc ba plus de 200 millions. Tiens la police les mille à tambola nango batora basani bakweya bazonga Luanda bazongi kini ba oyo bazalaki vraiment na kati ya Lunda Nord ba refula bango na Chikapa ba congolais nyonso wana y compris Jean Pipi na yepe ba refulaga ye côté ya Chikapa azonga kini makolo siko batwana nyonso tan ba komi na kini talaga yo moko za ina ba larma ko bele ba botoli o lar nyonso na ngonga moko. João Lorenzo siko tanga kangi Lunda asali interdiction ya ba transaction ya dollar Western Union MoneyGram Ria ekoki susu ko binisa dollar te libanda ya Angola masolo esali nini masolo penda elali to ya dollar batiango mbala moko na to ya bank ya kwanza mbala moko bato bazali na ba $40,000 na bank basali nini bo se retrouver na ba 2000 ozali na $40,000 o se retrouver na $2,000 na bank bato ba péter le plomb bato ba simbe moto histoire ya Angola histoire ya Kanfufu na Lunda esali nini
esili abu pia Angola masolo o pia sikoyo mutu nyonso akomaki il faut coûte que coûte tobima Angola tokende Portugal toya kofanda na France siko mwana mwasi oyo basalaki retard mingi tango bagangi babandi kocheke bato baza kokota bavise eza komonana bango bazwaki retard ototeka na ndako toza nango tosala ndako batonga iso na $60,000 bazo proposer bango $15,000 na miniti wana masolo elali mwana mwasi oyo bacheke na Cherki na bebe baye moi j'étais en na France atie misape bia mwana nani o mwana nga ote madame o mwana ote mwana waza chinois mwana yote doute esalami na France mitata mwana azana Angola na Luanda babi non madame moi non yo cet enfant c'est un chinois donc moi non aza mwana na yote alors bien aza mwana na ngai ngamu na botaki certificat médical yango yo babi non il faut examen ADN ba douter na mwana te likambo eleka sous Espagne Mr. Mo ba pesa mwana amema mwana ba sala be examen bo mwana na été obike bakanga mwana wana tata mwana na France apesione se mwana ngazala na Kenya yaka na mwana yoye na mwana bokomi na Espagne bo bu mwana ya yote ba douter na yo o mwana nga ba beto examen bo mwana yote mwana na ba pesa na ba famille adoptive mwana wana lobaka ni français ni lingala lobaka ka espagnol lelo akogisi 22 ans tata na ye azali awa na France dernièrement ko akenda ko tala ye mwana za na affection etazaka na affection ya mindele wana o afana na bango tala ndenge mwana mwasho basali examen ta batala boye mwana na ye mais azana makila chinois do ba yebise madame papa na ye c'est pas un congolais c'est un chinois nie sikoyo ye tata kusiko kote kuna pour mwana wa benge chinois mwana wa d'ailleurs so tali chinois siko batu batunanga ye mwasa wa banoke de chinois wa banoke de bana gisenso bana te yo za femme mariée batindio na chinois no so na biloko yo gozwa zemi ya chinois e bani ndenge nini yo lo ba ki chinois te yo bimana chinois go tu nengo so va na chinois boy azana kopo moko kwa mwasi azemi azo crashaka azo bwaka ba so itina mir chinois za propreté avanda azalaka chinois avanda ka poser boye ta ningana ondira za sukina na ninya mona nzoto naye lelo mibali ba ba chinois ba arabe ko to kaleza ki interdit femme congolaise a robi mana arabe te d'ailleurs arabe ko ta considérer ta aboti yo petite sœur moko boya na Belgique mwana bisonga kazana ba 20 ans tanga ina Belgique il faut na zo mundele nanga na bota na zo mukanda ayiko yaksa mama leki ni ayambaki abiyo tante obi na za zemi ya mobile nga mundele vraiment kuta olukela nga appartement boy na boy abi yebisa mobile yango ya tokutana awa na nenga famille samedi moga batala nga mobile ya sokota boy mundibu algérien mama leki poa ko ina mabele mama la muke mama ya kola muka boye o emotion bo sopela nga maine longi ba sopeli mwana mobile yoyo ke zwande yeyo algérien mundibu oh non nga na lingi ko vana etenga na mwasi na ndako mena kozwele appartement ti akobota na kozwa en charge voilà ya otolobi congolais la muka même ozali banda ozaka ya kolala même ozala kati ya Congo ozaka ya kolala oza ya kolala mingi congolais la muka congolais sengeli yo la muka ba divers ya koloba pona congolais pungi na yeli ki molai ezali ebele yo kasi biso yaki na poto soki na ina besoin obala mundele na ngana bala mundele te ngana bala mundele ngaku na ofanda na ndako mundele ngana ya poto bino utu bozwi ba chance te na poto bino bozwi chance te ngana ya poto na ofanda na foyer na 60 na Picardie
to bimarasco to yaka Paris misala tozo sala échafaudage na ba entreprise ya ba camerounais na ba portugais tozo sala ba échafaudage tozo sala na ba hiver mais nga musala wana na lobi na osala ngote parce que naza déjà maître échafaudaire depuis Afrique na sala ka marbre na sala ka carrelage plomberie donc échafaudage na bandiango déjà Afrique nga na bi musala yo na osala te parce que na Afrique déjà na bana osala misala ebele na okumba bulldozer ba engin lourd donc na yebi ba misala na nga ba misala ya ko benda ba corde ba ambroise ba plateau na osala ngote so to kena bana mai na yebi ke musala bandaka 8h to bandi boulot biso ke na tongo train tongo ya 5h to komi gare du nord na tongo ale omona nga wana na komo kota na nga na ba restaurant ba juif ba nini na zokota koluka musala omona auza mukanda non na mukanda te non il faut za mukanda bo na boye oza pe na domiciliation bon ezali moins compliqué mais ngomonga na beta na ba porte nega na beta na beta porte na restaurant mo étoilé oza mukanda ona na mukanda te pas de souci oza na permis ngabina na permis mais ya Congo ya mboka pas de souci boyaka banda lelo ozu musala to sali contrat à papier mundele juif mundele vene ya mundele na yepoto sika na ovanda pa ya mundele bino bozu ba chance wana te na lia go fele na mela go fele na tambola na voiture ya luxe ya yemoko ya ofele ona ngotika bana na l'école na ngozwa ba ona ba collège après na ye na tika na kati ya lopango ya restaurant na za na chambre na nga bango ba kei na ketika bango na ndako na bango na zongi na voiture na tiango na garage na vanda ka ngai moko na villa ya munene wana parlando na koma na ba gumoko ba tendance ya ba gumoko lo ba juif parce que na vanda na bango pendant 3 ans bino je change d'air oh na mera ba champagne chaque samedi na mera ba champagne na BMW X5 ebimi sika ya sika na sachet ba clé ya ngora maboko nanga donc na vanda na sa na restaurant wana na yebi ndenge ba mindele bazalaka so ina zaigi na besoin que ndenge ni na yepoto na besoin mikanda na bala mundele na bala mundele na bala mundele mais atala ye non et au marché j'ai des copains j'ai des cousins ba o babala mindele na yebi comment ça marche na lobi te ke bazama be non na lobi bongote mais j'ai des copains j'ai des cousins na yebi comment ça marche avec des femmes blanches on a la chance na yo ba femme blanche mingi ba s'intégraka au mona vraiment yekutu mutako mo luka s'intégrer na ki congolité na makambo ba congolais que yo o s'intégrer na makambo na bango okomona bandi koloba lingala soki tshuluba bandi koloba akomi ko sala nyonso po ayekola monoko ya mboka na yo. J'ai connu aussi Batebele parce que moi je voyage beaucoup. Dans mon pays, Congolais, c'est belé. Bao basagi étudiante en Algérie, Algerville, Oran, Blida, Enemines, Inch'Allah, Gardaya. Ba ville belé na tambola ki na mon pays Congolais, c'est belé. Baso botana ba Algérien, mais ba Algérien baso zobana on est en charge té. Mais je me demande là où ni na biso ba Congolais. Réveillons-nous bandeko. Réveillons-nous. Mais tout la monga na pongyo tozana ngo tozana pongia munene boyenenge nini. Ndeni tozokuka ko comprendre so makambote. Kene na Algérie, lelo na Maroc, kene na Rabat, kene na Casablanca, Ansba, Mohamedia, mboko yo nini, Fez. Okuta ba Congolais talebele, ba boti na ba arabe. Mais bazana ba situation moko ya malamu te. Vous savez, c'est les Arabes. Ceux qui ont eu UNESCO, Luka Mwasi, Nandako ya Arabe, une jeune fille, et bah, on peut se Mwasi, à Zamo Sekate, hein. Bah, on peut se Mwasi déjà Beba. Parce que yé, chance n'est à Souka, et Zali Abala, soit Mundele Mokoboy, à Outi Libanda, soit Mutumwindu Mokoboy. Mais le lot, bateau, yo baza vraiment la quota ya Makasi, na Makama Mabala, na Arabe, ce sont des Maliens, des Sénégalais, et des Nigériens à Niger. Il y a Nigeria, il y a Niger. Et on monte au rôle bon.
bazosala bango malamu parce que basi na biso awa lelo na France po ozwa moi mon fils aîné akebala malienne maman na moko tazokamwa maman na azokamwa lobi vraiment moi nga Joël basi ba congolais belé batondani au monité ozo nuko bala ndingari hey maman il y a pas de femme ici des femmes congolaises mais non t'es malade quoi. Donc bana na biso bakomi ko boya ko bana ba fille congolaise nga j'ai surpris mon colo a la tsanga fiancée na ya bon papa je te présente ma fiancée. Mais moi moi yo azana tendance à wala totala ina na madame nga bébé moi moi yo azana tendance à batu ya lopele hein. Abio non je suis malienne boyna ah nzambe mokile o na suga biso donc tozokola tozaki na kapita c'est-à-dire wa bande ko kengela lopango na biso azalaka sénégalais azoyebisa biso abi na yamboko depuis 72 na luka mwasi ya zairoise vraiment na sala boye nyatwaka te ti abengisa mwasi bazweli ye cousine na ye ya famille ayi abani kobota na ye après tant to komaki vers des années 80 90 moi ouverture et salamaki na mingi surtout na ba commerçant ni ya bandingari mingi bazalaki na komi ya Kinshasa mingi bo lokwa bazali lopango moko na ba jeune fille mingi ya bazairoise ba baraka ba bon peut-être bazali ba deuxième femme parce que chez eux ata bali aux zairoise ou congolaise akubakisa ekolo na bango moto muso ekolo na bango beaucoup ami bali. Et puis na ngomona après arrivé à Afdel ba ndeko mingi oyo tokola na bango ba jeune mingi oyo tokola na bango nesi ba famille Diop ba Isatana ba Maimuna bazaki ba 50 bazonga Dakar après liwa ya papa na bango basaki choix ya kozonga na Sénégal. Bon je sais pas à des fois balanda yi tendance ya mama makambo belé parce que mama za la mingi attirante na partage ya tata na mama babiloko wana tokomona ngo bino bolo bao non eza multiculturel eza bien ba congolais ba banokobota na ba chinois tout le monde a dit lisusu awa na 2017 diplomate moko ya indien il semblerait que na Inde ndenge bomona wana surtout bateau baza côté à Calcutta Bombay bazana ba coutume moko koleka même ba africain okomona mwasi nde mutaka kobala mobali mais ezalaka na ba négociation moko familiale ya makasi mwasi nde ayaka kopona mobali nini ya kobala. Et deuxièmement po yo mobali babala yo po ba chance na yo emata ozwa mwasi il faut ta peau doit être claire ozala na poso etela soko ozana poso mwindo ba chance na yo ezana se po mwasi ya kozwa yo ozomona. Alors indien wana ake kobotisa fille moko boye bon bato bayebaki te ke ezalaka ndenge wana pa indien. Alors balongoli ye mosala na ambassade ba limoger ye depuis Inde kuna asali na boti na congolaise obino bozana ba historien bozana ba chercheur mais babilo ka bongo vous devez écrit beaucoup manikanda bo tangisaka ngo pe bato comment bato bazoya na mboka na bino bazana lolenge nini basana culture nini. Olive Lembe akei kosombela bango lopango na kitambo apesi bango mutuka atia moto wana musala na kingakati akoma ko superviser makamunyo setali banyama ya sauvage na kingakati. Contrairement ya mwana na biso babalaki na indien wana le millionnaire Cynthia ba memaki na Bombay ba ke New Delhi akomoke no sala ba course na ye na Dubai une belle femme modéliste azalaki na venir mingi mobali akataye mike
a sopeli pétrole a tietus ya limite a pelisi jeune fille wana moto ti lelo mobali wana zana ya en liberté tala lolenge bendie bazako tout abiso fimbo na Bombay na New Delhi pour les problèmes nini zo les kakuna nazana ministre na ngai moko boye autaki Inde ya ebisinga bi mon cher ce que j'ai vécu là-bas. D'ailleurs, azako mitu na ndenge ba Congolais ba kenda ko tanga na Inde. Donc tango boye na Inde première année na bino beaucoup kota na cycle ya linguistique. C'est-à-dire il faut boye ko la langue. Bozana deux langues, bango batangisa na anglais na langue na bango kuna ya suki kalkuta suki nini langue moko boye balobaka kuna. Soki ane wano zwi langue te obandeli lisusu ane mususu pona langue il faut obtenir plus ou moins 60% ya langue pour sikoyo inscription na yo ezala accepter na kati ya université mais ezana ba université privée ebele oyo bango makambo ya langue tali bango te et puis yo nengo ye wana oyi kotanga na université te malgré que ezali université oyende formation il y a 2 ans 24 mois seulement bakamati diplôme ya licence ba salelio ba pesio zonga na mboka na yo siko bato bazo sala bongo mingi ezali ba jeune bazo bima na faculté ya médecine parce que na Congo po matricule na yo a mosale bima na hôpital il faut que des stages na mboka bapaya ndenge koma na Congo il faut que des stages na mboka ya bapaya ndenge komi na Congo sikoyo Inde ezali pays moko vraiment ils ont répondre na makamunio wana ba ivoirien ba burkinabé ils vont pas là-bas pour étudier les gars na Inde batanga raté Inde azana programme moko pour les Indiens pas pour les étrangers et d'ailleurs Chine pas ça nango c'est à peine même Chine comme libéral comme ko fungura moi ba faculté mususu pona batu mususu faculté il y a science robot technique c'était pas pour les étrangers yo zo na Chine ko nutanga nesi l'histoire de Chine lettres au sela ngoni au sela ngoni na Congo o ile ya pour exhiber diplôme na yo non na tanga na Chine nazana master boina ça sert à quoi eko produire nini na Congo. Vous imaginez que na mbandaka bozana université à monene na faculté ya agronomie et vous connaissez combien des agronomes oyo l'état zwa na misala ya l'état oyo babimaka na université wana bokamati plus de 240 hectares ya maïs bopesi na soldat oyo ayebinika kobeta manduki ayebi kutu étude de terre te ba agronome ba yebi étude de terre ba fandi na musika baza kotala soda lobike boko lemba masangu na kolesa bino boko sanza me balobaka lokuta et yaka na ascenseur vérité et yaka na escalier mais tant vérité écoute et komaka nyonso e bomba na kina nkuku e bimaka na mpole to yo kono o carence ya masangu oh carence ya masangu masangu yo basoda bazo osala na ndenge pende ya basoda toza na carence oh non carence ya masangu oh carence ya masangu oh non to ke na Zambie to ke no négocier bango bazana ba no négocier bo bilanga ba ke ko négocier ya Moïse Katumbi baba luka mbangu penda bilanga nani oh ya chapo to yeba kité. Voilà, ce sont des comédiens. Il y a un peuple congolais, réveillez-vous. Na yo kota na makamba politique mingi te na zolo bela ba divers makambo belé oyo ekoyi ko la musabiso ekoyi ko toucher biso. To la muka. Dernièrement na sali ba vidéo belé oyo naza ko la musabande ko ba congolais. Bande ko na biso abasi bozo no sala ba misala ya ba femme de chambre. Mais vous pouvez faire mieux que Moussalawana. Moussalawana ezali pas si et bebisaka. Pas seulement zoto, na moral. Ceux qui ont une bande de l'ozana na mukanda te, ça se comprend. Mais tant que chose mukanda na yo, que nous avons la formation. Longwa na moussalo e go détruire yo.
Et vous avez bébé sana libala na yo. Parce qu'à force de travailler, vous avez bébé sanzoto, nzoto ane zaili tempelo ya tata, tata a bénéficier sur nangote. Donc, ozomona na bande ko na biso ya basi, il faut que tindika bango na makasi pour ba comprendre. Ils ont peur, elles ont peur bande ko wana. Baza ko banga formation. Ngana moni bande ko minga basi ba yaki abwaki ngonda pa ba pesi mokanda ngonda 10 ans. Ba bi c'est sala noki bengi sa permis na Kinshasa. Na bengi sa permis comme ça ba ko changer permis lo koza mutangunda. A bengi si permis na Kinshasa ba changer permis depuis 2006 azwa permis wana tilelo asimba ka fola ya mutuka te. Basi bokoki kosala misala nyonso mibali basalaka. Namoni na ba vacances tozali, moi ma fille m'a dit oh non papa nazo sala moi musala pendant 2 mois, donc voilà nalingi na préparer rentrée académique na ngai na ba condition malamu boy. Ngala biche ça dépend na yo mo ngozo mona. Parce que mo na yo to bomba wana c'est pour toi. Ils ont pour na yo zonga rentrée académique on a ba condition malamu au passé permis na yo aux moi voiture na yo au kende liboso, on est là pour te soutenir. To limite que lobby au tangi kaka 1 année 2 ans au kangami na musala moko boye au kati na yo classe au komi roi batata na yo ba maman na yo. Mais quand même félicitations, on a félicité ma famille mingi, surtout France a battre record en noyo. Bana bazui ba diplôme non. France a battre record. Au moins France a battre record. Ils allaient peu dû na makambo yo ba tata mingi basalaki bata ba distraction ba musique ba nini banda ba combattant ba kanga ba madusu nyonso wana ba distraction ba para mingi bazwaki soin ya bana na bango. Et puis bana mingi ba na ko traîner na Gare du Nord na Châtelet. Bana wana ba bunga or que ba zonga ki ba classe. Mais anoyo po France a battre record moko na yebisi bino ko sakana te. Boy malamu. Bana bazozo ba diplôme bazo kende université. Botinda bana na binoteke o akeno ko sala lettre na université, o no ko sala philosophie, o tindaye na faculté de métier. Tinda mwana na faculté de métier, akoma directrice, akoma directeur na entreprise moko boye. Tinda mwana na faculté de métier, ko lukate o ngana ke tanga soki latin, o biloko pambala wana akotika la mobola na mboko yo. Et ngana ko senga na bana nyonso yo oyo bazokende université à Noyo. Vraiment bokene na ba faculté de métier. Bokene koyekola mécanique industrielle. Bokozala lobby ba au cadre na kati ya ba grande entreprise. Parce que France depuis basala libala na bangona Chine, France a comment naye Chine sali langa ye bongo ya kotikelanga. Mais un jour président soit koya akola musa industrie française. Akola musa yango pena ndenge zalaki kala made in France na kanisi ba ozana besoin ya ba cadre na ba entreprise bato basali ba mécanique industrielle, bato basali ba polytechnique, bato basali ba pétrochimie, bazala na ba misala que tu sois noir, blanc, métis, ozala ni sika ya malamu. Bino bana na biso soki bozo koma bato. Au monde que biso ba parents pe. Moi j'aide ma mère. Ngana ebité na zo mona kaka sikoyo bana bazo bota masiko basunga ba papa te. Mais moi j'aide ma mère. Mère na ngana ngaza wana na sunga kaye ezana moi mon côté oyo na salaka ba nini ba transfert à western te. Moi nyonso malgré tout azana ba conditionné ya malamu afuta kanda kote aliaka no fele makamu nyonso. Mais na tinda kambongo moi nyonso parce que aza mama na ngai fona sunga ye. Mais tozo mona bana o tozo bota awa lelo. Donc on dirait bazoye bateke
et sengeli ba parents basungi bango pe basunga ba parents donc ba komo ko tana culture moko ya bandele ngala voisine moko awa so amoni bana nga vraiment amona ka lo fête ko sepela ko benga bango ba fruit ba un jour na tuni ngala do botete abina bota me bana ngai voilà ba kenda na bango ozomona alo il faut to sala ke bana biso ba kende te ba yaka min ko tala biso parce que biso ba boti 10 ans o yetikali na biso yo eza 10 ans moko na ko lo ba to mo préparer ba retraite 10 ans ndenge o kende rapide ekende rapide moni combattre bana ina 2010 combattre ba ina 2010 leo to komina 2023 13 ans ndenge ke rapide 13 ans ndenge ke rapide. Alors, il faut tout méga préparer bana na biso pour la relève ya lobby. Ndenge tozo préparer bana bazanga na chance moko batanga. Bino ba mama mutu mbongo bana bosela ka likelemba. Botika. Botika ba pratique wana ya kosela mbongo bana likelemba. Siko na bokomi ko yebisango no Google. Omoni pena Congo nazoni ngaso ke no vanda mais na yebisa bino ke bino bovandaka awa na poto néanmoins que mosale bengi yo na Congo nesi bato bakoma ba ministre voilà ça se comprend mais yo mosale zo benga yo te na Congo mosale zo benga yo te yo lingo ke no kovanda na Congo pour osala nini na Congo. Moi je me pose des questions o no kovanda na Congo pour sala nini yo okanisi ba conditions sociales aux ana ngwa aux anons à Congo. Kofi Olomide wana azinda kuna défense ya. Kofi Olomide azinda kuna défense ya. Pona ni amoni ke moi 6 mois kuna azongi na yawa. 4 mois wa moi 3 mois kuna. Oh non, na tonga ndabuna kinkole ba ya bomo kuna ba bomo kuna ba ko chacha ba mbeli kuna balongoli organe ngo mikolo ego mikaka ntima balongoli ntima balongoli baremba ke koteka ona wenza zigida La jeunesse congolaise d'aujourd'hui c'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Enga ezo sala nga passe mingi parce que bano to boti na poto sont minorité par rapport il y a belé à ba millions ya bano bazana Congo. Donc bano to boti a ko kanzaka te ba ko no maté bano batika liguna. Non, détrompez-vous. Ils sont majorité. Bango ne mutu ba bi sekele à terrain. Donc bana wana d'abord bazana éducation te. La moralité, civisme. Batangité titan ba oko sabino gratuité à l'enseignement pour na pour bana batanga kate 60% ya bana na Congo batanga kate na lobi bien 60% batanga kate. Il n'y a pas des écoles d'ailleurs. Yo mona ina chikapa te balaki bino école moko ezana chikapa ya mabele bazotanga sa bana na chiluba bo mona to bo mona te ezanga te mona zoloba. Ndeko sango akendaki na caméra na yeti na chikapa koluka ba école moderne o ezana chikapa. Ils ont trouvé que une seule école eza ya matiti na argile bana bafanda na mabele mbusima ibabani osela bango mo université pour la première fois bazape na école à malongate kananga kutu bosana. Moi, ville oyo, ezana moi bekole ya malamu selikasi, Kolwezi, Lubumbashi, Kamina. Wana oui wakuta moi bekole. Mais soko yen Équateur, il y a des villages où les enfants, moi la bota mère aussi 18 ans, qui n'a dans nos classes. Vous ne savez pas ça? C'est quoi gratuité à enseignement au baïb sarabino zani? Tant que bino peuple bozo lala, mokonzi azo mona ke bino bolali. Moto alali bayiba kaye nengo tolobaka olali balali yo
bino bolali te bolali ebo ba osala bino ni banimbi bino bozaya kolala bino ba recette oyo l'état congolais kotsaka o Tshilombo l'état teme o Tshilombo akotsaka na Congo ba recette so yo balakisi bino ke babi moi oyo ba yibate nyonso ba sopa likola mensa bo fungola munoko bolo bate bato ba bandoki parce que bolali mingi et ces gens-là bazali prêts à dépenser même 2 milliards na campagne électorale ezoya ba jet ba fokker ba mongo ba kokaba nyonso ba kosala pour batikala na pouvoir corruption même 2 milliards Tshilombo akobimisa parce que outi na mona caisse na bino moko ba recette na bino et vous vivez dans un pays où premièrement audit et ça la maraté na entreprise de l'état audit et ça la maraté ya koyeba recette nini otokochaka sur ba carré minier nyonso yo ba étranger baza ko exploiter na mboka na biso et si ba yebisa bino monta boni cobalt kochaka na Congo est-ce que vous avez des chiffres et vous êtes là comme ça et mokonzi umela mukwantombolo mukishi et vous êtes là vous criez mukishi recette à cobalt Bozon en a plus ou moins 9 ans yangoyo vous êtes toujours à la tête makambo ya ba carré minier ya nani mwanga chuchu basongisela ba carré minier mwanga chuchu azana ba carré minier na ye eleki commune na Ngiringiri na Munene do ba carré minier ya mwanga chuchu eleki commune ya Ngiringiri na Munene fois 4 même fucha Ngiringiri Selembao Bandal wana ndesali ba carré minier oya mwanga chuchu na mpanzi mososo il y a des sociétés rwandaises oyo contrat basalaki entre Paul Kagame na Tshilombo et na mpanzi wana mosu il y a des carrés miniers ya ba généraux mosu baza ba gouverneur kuna donc mwana na mwana ngango lié tengi na ye na ngambo na ye peuple alali olali banimbi yo donc Moussa Nzambo akima les États-Unis oyo ya missioni alobaye que le Congo n'est pas un état. Azara a raison. Vous savez que dans les années qui viennent, famille Kabila et famille Tshisekedi bakotika la le milliardaire incontestable de l'histoire, y compris Moïse Katumbi parce que lui aussi 9 ans wa dirigeaga wana ya Katanga wana asaki makamuna ya minene. Ayiba ki ateka ba carré minier makambebele. Alors, par Nabino Sigo ezali wapi par ya peuple. Récemment, on a monité une polémique sur le voyage à Tshilombo où Photoshop Moure Salamaki na kati avion batelier ba bukula bo anseka ba matamba juste pour na ko rigoler moi moke. Alors, ngape na zaki parmi bateau yo ba poster qui vidéo là parce que j'avais de quoi faire commentaire makambo belé. Ngalo bio eza Djibouti boy bato baza ko seka o eza bukula bo anseka o eza ndakala o donc naza ko citer biloko eza ngate na nzonga baluba. Alors, naye komona mais moshi moko kotia wa vraiment nescarabée na tiki ni yango polele vraiment fenêtre à cuisine yango ko bon na kotala makambo na esima na kotala makambo na esima aza esika okende te mais bruit wana nde azosala ya vum bon na fungula kaka allez, tu, sors. Moni li seki na mbanga mokolo.
na ina likana boma yo te na bimisa yo me yo mo lugili wana yo bon kufana yo scarabée yo na otalo parce que les mères wana on va nous retourner tout autour à la lumière. Bon, je verrai ton cas après. Alors biso to salaki to postaki ba Photoshop wana na cadre ya to sekana biso kaka na moni kaka Google oh non voilà ba bloquer ngai na groupe na ngai en attendant parce que image wana na tie eza triqué. Naka sinzinza mwa kufioga kufinete. O image wana ezali triqué buena ba bloquer nga. Donc côté messenger moyena tinda ba message to na répondre ba te côté kuna esi ba bloquer nga. Bon voilà, biso ne auto poster ki image wana bango balobi basali l'étude na bango image wana ya Chilombo ezali original de ezali faux, il y a eu tricage, il y a Photoshop na image wana réellement que Chilombo était là à bord de l'avion mais les assiettes ezali ki likola mesate et puis une table n'existait pas là. Donc voilà, ba bloquer kinga koyo okufi bien parce que na mona yi on a besoin kufa. Donc voilà, ba bloquer inga mukie na Facebook, ngai ko naza bien bon so ko tali Facebook a Roger Bongo c'est ça la kaka une semaine ba bloquer ngo une semaine ba bloquer ngo poye akoma na ye na ba tendance ya makambo ya ba polémique ya Russie na na Ukraine ngape na zaidi bisiga wana moni et bande la guerre et to créer une plateforme moko to sala ba débat et belé na bato tozo komana soko lobika likamo mona ka kwa yo ba bloquer au moins muke utigani bango ba kei meka ko commenter surtout ceux qui na ba phrase no tia que les uns que les autres que les uns que yebaka que système automatique ko bloquer yo, c'est une comparaison haineuse. Donc ba ko bloquer yo. Oh, les Camerounais sont plus intelligents que les Congolais quand ils sont au Salibongo, pas à bloquer yo. Donc, il faut une stratégie à langage. Stratégie à makas. Babisika muso betia mona lingala. Pour système one automatique et quoi comprendre te lo onyo lobi. So gite ba no bloquer yo hernios. Alors, ya on lobi ke bino ngongo bozo lala. Ngongo bena bino bozana na pongi makambo ezolega na Congo vous ne pouvez pas imaginer. Le lot bazo ebisa bino makambo ya guerre mais eux ils sont concentrés sur le jeu de francophonie. Baye ko benga société moko c'est une société belge où ils organisent des événements. Il y a la musique, il y a soirée. Société, on a na 18 mituka ya remorque. Et na 4 ya mituka ya remorque, il y a des instruments. Ba panneaux, ba déco. Donc, elingolo bake, ndenge inibrana braliba babande ko betsa ba concert na babiloko mongo ezalaki amateur. Et yango te siko bokomi pena ndenge ezalaka na ba États-Unis ndenge Chris Brown ndenge asalaka podium na ye podium américain penda ya munene ba minda ba ndenge basali Koffi Olomide na lemba na Cindy. Alors biloko ndenge wana concert wana d'abord ezali concert moko soutenu par l'État par le gouverneur ezali concert au félé. Même concert ya Ferrego là 50% qui soutenu par Ngobila. Concert, il y a Clan Wenge Musika, 100% soutenu par Ngobila. Voilà. Donc, ne siga ke bole la kabande kona bino baso kufa na este. Bako bini sabino. Bako bosa ni sabino objectif. Bako bosa ni sabino réalité zali à l'est du Congo. Il y a des pays qui ont dit non na participation, il y a GA francophone bako yate. Et tout le monde a dit Belgique,
à pointer du doigt que Yépé a continué à battre parce qu'il y a quand même l'insécurité. Bon, l'État a bomi histoire ya makamba kidnapping. A l'ongoli na la une ya ba info. Parce qu'il y a yebi que ça image ya bien te na mboka sur le plan sécuritaire que même à Kinshasa il y a des enlèvements même à Kinshasa. Alors ba paya wana ba koya héritier Watanabe chez Betaki Miziki, balaxi bino basali ya sika, bokomi na ba amphithéâtre, bokomi na biloko ebele, mais eloko yo ba koyi kotiela bino na Congo te, c'est le moyen de transport, l'autoroute, chemin de fer à sika. Bazo tongela bino kutu You Arena na société moko turque. Plusieurs millions tilombo bimisi pour batonga You Arena wana au plus vite que possible bokota na mabina. Mais pour batongela bino autoroute elongwa Kinshasa, Lubumbashi, Puerto Goma wana bako parce que ozana mutuka 4x4 ce qui peut sur 7 heures de voiture. Obi ko kende kotale lo ni ezana Goma. Contact wana lien wana bakoyi ko sala ngo ezala te no kité boko renforcer encore amitié bolingo ya bana mboka pe boko partager ba makanisi entre batu bazana est batu bazana centre batu bazana sud et ça stratégie moko mundele ce sont de Belges qui ont fait ça ba Belges tango ba bandai ko bongisa mboka wana ils ont fait des chemins de fer ils ont fait des routes juste pour na ko exploiter pe ko exporter babiloko na bango oyo babandai ko zwana nkita ya Congo. D'ailleurs beaucoup remarquer malamu chemin de fer autozanango ya Kinshasa Matadi. Quand on parle de Matadi, on voit le fleuve Congo et on voit l'océan Atlantique na Mwanda. Ezala ki pona babiloko na bango ba bois, ba minéraux et bimakati na Matadi et zwa kanzela et kende. Bozana une grande société allemande oyo esalaka déboisement. Donc oyo kataka mabaya ya oyo yebani ya monene. Société wana elobaka elokote. Et kanga munoko comme si exploitaka mabaya te. Mais société wana depuis des années 70 où il y a ko s'implanter na Maluku. Parce que bango ba transforma kama baya na bango na Maluku. Ça dit ba gris ba transforma kango na Maluku. Mais 90% est kendaka allemande na Mbourg. 90% ya mabaya wana ekendaka Allemagne. Babanda ko exploiter forêt équatoriale bandakala. Mais le problème en est, cette société ne fait pas le reboisement. Ça dit balona kate. Or que so ke na kati ya forêt équatoriale okomona ba pépinière, ba nzete mosusu bani ko bota, il suffit ka bolongo liango bosali ba traçage na basinga. À 10 mètres, bozako lona, à 10 mètres, bozako lona, bisika o bokata ki mabaya au bout de 10 ans, mabaya e gozonga, mais bango bazongi sakate. Bazako exploité, bazako kanga, bazako kende. Tout au long, il y a fleuve, moni batu ba ko exploiter diamant na fleuve, tout au long il y a fleuve. Ko bana Kinshasa wana na Maluku. Ti menko kana bamboka nyonso ezali wana poko makote ya babozi boziana. Bisika na Yumbi, bomoni na pembe na bakote ya fleuve, batu bakomi ko timu na mabulu, il semblerait que ba nyonyo ya diamant, ba diamant nikie ba 0.75 eza ko bima wana. Batu bele ba sopani tout au long ya fleuve. Eza na ngambo ya Congo Brazzaville, eza na ngambo na biso. Alors, na yebite sope bazo zwa diamant. Alors, biso tozana pongi mingi. 5 ans ya Chilombo, c'est un gâchis. C'est du gâchis. C'est du gâchis. Tout bénéficier et l'eau comme mon côté na 5 ans ya Chilombo. Mais par contre, Chilombo et sa famille, ba komi ba milliardaire. Oyo, bufanda iga aboye, mutumo wa bane ko traîner na ina bari ya Belgique. Ba mo ba eba façonner ye tcha pa ba komi se milliardaire. Bon, Chilombo n'a fait que 40% au Kabila Salaki durant 18 ans. Pour Kabila, non,
ba congolais biso pe to nga mité ya mabe leo na mwa mona ba bitakwira pe ba koma koloba bitakwira ba koko nyangi batu wana bazalaki bana bitinda ya Kabila pona kosunga ba Rwandais excursion ya ba Rwandais awa na Congo. Ba Rwandais basali musala pendant 18 ans. Ba porte nyonso ya 9 frontières Kabila fungo la kibango. Et les Rwandais ont fait un sale boulot. Ba koti tina sommet à l'état tilelo bazali. Et les Rwandais contrôlent presque la moitié de la République démocratique du Congo sur tout le plan. Sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan politique, sur tout le plan, il y a des Rwandais. Le lobino bozolo bakeo, voilà. Bobengisi Fox, il y a Africa Community East et il y a Kosunga Bino. Le président kenyan, c'est un Tutsi, Azaka Logola Paul Kagame. Et c'est l'ami aussi de Paul Kagame. Oui, avant, comme on a session à pouvoir, à Kenanga na moi village Mogoboye. Quand on a village, on a comme un solo là-bas. Là-bas, paysans, ça la exploitation, il y a lait de vache. Alors, bien, bon, il y a une coopérative. C'est-à-dire, citerne moko ya munene ye, ezozwa ba miliki nyonso bozwa kana mabele ya bangombe na bino. Comme ça, ba tekeli bino, ba teli bino ba mbongo na ba compte na banque. Siko bato abi oh. Boko teka ngo wapi? Batuni ye Williams Uruwana batuni ye question. Boko teka yango wapi? Ayebisi ba paysan wana boye. Abi boyebi mboka ya Kanda Bongo. Boyebi mboka ya Kanda Bongo bango abi William Ruto. Merci Charlie. Bango abi oh, Kanda Bongo to yebi ete. Abi Kanda Bongo artiste Zairwa moko ya munene asala succès na ba ne 80. Bango kuna na Zaire balata ba pantaloche. Batu balali na koseka kia. Azo sala na comédie, mais azo beta histoire pour na rappel moko. Alo beta kotinda miliki oyo na mboka ya Kanda Bongo. Batu balata ba pantalon les Congolais. Basana nintaba, ningombe, d'ailleurs ka mutu katanga zokota na frontière boy. Miliki nyonso c'est silaki. Et tout mon réaction ya muyaya. Oh akokai koloba bongo te, vice-président Mobimba ko chola bisote. Bongo zana ngombe. Obi kalata tozo kola bazo kosa biso ko bangomba wana mirangongo ya Goma ebimisaka bangombe. E biso pe to bane ko kura o eza bangombe abato ya Rwandais. Bangombe abato ya Rwandais. Bayaka na bangombe na bango après balé bazongisi bangombe na ba. Et je vous dis que le Rwanda c'est un pays d'îlets. On les a dit comme bomba te parce qu'il faut savoir que 80% du peuple rwandais à sa paysan. Deuxième mandat à Paul Kagame, en guise de remerciement, après ça, chaque famille rwandaise, 2 vaches, mobile na mwasi. Chaque famille pour nous remercier le peuple naï. Le nom makamba ngombe na Rwanda, au bout de 10 ans déjà. Oui, famille mou ekomi na ngombe boni. Si une vache entière, il y a plus de 150 ou bien 200 kilos. Azote comme par exemple $700. Bino na famille sur vous avez 10 vaches. Vous n'êtes plus pauvre. Malgré tout, vous avez récité, mais vous avez quand même quelque chose. Le lot sur vous 5 têtes yangombe, beaucoup sont bons. Mais biso suko na Congo, tout ça na matiti. Yagole sa ngombe, mais tout ça na ngombe te. Ndenge li sese moko lobaki, vous na nguba, kasi vous ni mino. Que fait le gouvernement en place Chilombo? Ba promesse, ba to ba ko lia promesse. Oyebi même na ba famille mususu. Oye kolinga mwasi na famille wana. Eza ba famille, surtout na ba yanzi keba. Oyo rapena bon papa wao déjà le fufu na bango, fufu andako na bango na famille a mwasi. Et so le déjà na tata mobokilo le fufu meli bière.
Oh bon, tata nzamba sungagaka. Nazo bunda bunda na ko bala mwasi na ngai. Ah likambote papa nzamba ko sungayo. Bon papa nga atiki bino, mama nga atiki bino. OK malamu papa. Boutika na mwasi $5 e bosomba. Ah merci papa nzamba pambola yo. Mama tala na akoy musika. Soyo komiga musika beta. E moi mobali o bato bakolia ba promesse na ye. Na ba famille mususu bakonyatelo lingala ndengwana. Mwana mobali atika mwana biso te abala luka mobali na ye malamu bato bakolia promesse na ye na ba famille mususu bongo siko na Chilombo peuple akolia promesse na ye akei soki na mbandaka ayebisi bango ke na wako tongela bino université mbandaka kutazana nzela te. Donc Mbandaka azana nzela te. Mbandaka eza lokwa na ngambo ya Congo. Ebale kaboli biso. Donc ngambo yo kote ya Bolobo koto yo. Esengelaki na likolo kuna kote ya Mbandaka basala ata pont. Autoroute ndenge eza na Nigeria. Na Island. 17 km na kati Océan Atlantique. Pont. Uzapena na cargo nga liseki na uti na Mortala, na uti na Mortala na aéroport. Na zoya na BMW so ina koti kaka na pont wana. Na komoseka elenge salingai. 130 lero zo tumba zo nyata, ozali kola mai. 17 km ya nzela ba Hollandais mutu batongango. Ya umuninga modèle nangeza la mingi Ghana, Nigeria, Afrique du Sud. Nga pena ba pays francophone ya la modèle nangazite. Boli mbisangeza la modèle nangate. Nigeria, ah non, tika ndekolanga tika. Oyebi na Congo to beta ka masolo ya bariche. Mais la plupart des bariches congolais sont des politiciens. Mais c'est le contraire par rapport aux Nigériens. Au Nigeria, les riches sont des businessmen, pas des politiciens. Les politiciens ba batambongote. Et là, on a un au Congo. Tout le monde a moto, on a traîné dans la rue à Bruxelles, a commis président, commis milliardaire. Mais, et puis nous allons continuer à rouler la pongi. Réveillons-nous, les gars. Vous avez appelé les gandelotés. Le lot aux obéta ma solo à Go Pass. Bino webi Go Pass à Kochaka boni la semaine. Mais si le lot va benda bino misolo mike. Ba benda bino ba 50 balles ya mvimba. On kota bo taba lo molio 50 balles. Et les gens baza wana na immigration basali guichet moko spécial pour na recevoir mbongo bato. Et l'État a repris sa bino audité, il y a combien ils ont déjà encaissé. Nyongo matata mponi azwaki, il y a plus de 150 millions. Ti le lombongo bazwaka ezonga to ezonga te. Non, on vous dit absolument rien. Rien balobela kabino. Et vous êtes là. Il faut même à Go Pass. Maintenant il faut se rebeller parfois. Il faut qu'ils nous disent, qu'ils nous donnent des explications pour la mbongo. S'il s'agit à banque, Robank, Mutezo zo mbongo wana, Robank il faut appeler sa biso. Mikanda nyonso ya ba recette o ya mbongo bazwaka ya Go Bank. Et puis mbongo wana so côté na immigration congolaise et kendaka wapi pour que na banque ya Robank. Mais ils doivent nous donner des explications ba yaya. Vous mbongo wana leki ya mabonzanda nzambe. Vous imaginez na osela binoga calcul moko terre à terre. La semaine, vous en avez 5 vols. Kinshasa, international. Vous en avez Ethiopian Airlines, Kenya Airlines, Air Maroc, Bruxelles Airlines, Air France. 5 vols. Vous en avez Boeing 755 ou bien 735. Il y a plus ou moins 150 places. Dans le 5 vols. Vous en avez Airbus A20. À plus de 160 places. Au Beti Sigoyo, 150 fois 50. C'est simple pour nous faire la calcul. Pour multiplier un nombre par 5, on multiplie d'abord ce nombre par 10, on le divise par 2.
150 fois 10, 1500, divisé par 2, 750. Au baxi 0, aux nombre, oyo, tozo sala, tozo luka. C'est simple calcul. Balobaro mathématique, moutoana za mayela za grand mathématicien, rien. Mathématique ezali science exacte. Est-ce que pour ça la calcul on a bundani? Abundani na ngate? Parce qu'il y a des règles. Il y a un balaksa bino la classité. Balaksa bino la classité. Biso nous avons la mission mayele. Sauf que là que makamusu balaksa biso ke, makamusu baninga ba yebi, ba musu biso to yebite. Au moins, nous en France, nous avons une bibliothèque un peu, nous avons un quartier, nous avons deux bibliothèques, il y a mine, le roi Bandaka Nzambe. Nous avons un livre, Lumumba. Le livre s'intitule Lumumba. Nous avons un livre, L. Bon, nous avons un livre, na Lukango, na Monarate. Est-ce que madame n'a pas que nous avons semaine prochaine? On a c'est 2 euros. Est-ce que vous avez abonné? Non, on a abonné. Ah bon, c'est 2 euros. Donne-moi ta carte. Zoakenan. Biso zaki na commune biso zaki bana matonge tozo ke na bibliothèque. Il y a commune à Kinshasa. Il y a Saint-Pierre. Na yebite so ezala kaka na yebite so ezala kaka lilo makambo belé chebe bana ngo na mboka wana. C'est pour cela que je vous dis que réveillons-nous topé cet espace na bano ba kolisika bazana ba 20 ans ba 18 ans bazama ile mingité. La jeunesse congolaise et sa jeunesse moko ya mayele te. Et biso bato yo tozalaki mwa mayele na ikeke wana to bani bokola. Lobi pe to kola to zasuna bomo ite mais ceux qui jeunesse wanande et ko succéder na biso, je suis désolé hein. Je suis désolé. Yo mona wa ba jeune mobimba ba pensa kana betude te. Ba ça peut brillanter. Ba pensa kana betude te, ba on ba pensa kana réussite. Frère le Dubaï. Il faut aller à Dubaï, il faut aller à Dubaï, mikolo na tambola na car moko boye na sobi na Dubaï. Ba jeune fille ndenge moko. Jeune fille nyonso na o azana ba 22 ans, 24, 25 na kini. Soki o lobi ki a maman na sepe na yo na bala yo. Enga so ngo bala ngatinanga na Dubaï. Oke no kosala nini kuna. Même ba maman na biso ba balaka bango ba kinaka Dubaï te ndeko mwasi. Ce qui est allé qui l'a au qui avant ba kwenda yo il faut okende ko mona Dubaï vana yo. Vana yo. Oh Dubaï yo vanda na yo. Vana na yo. Génération mobimba balingi mbongo me balingi mosala te. Génération mobimba balingi luxe me bazana pasi ya koluka mbongo te. Comment expliquer? Bisoton tozoko la ba famille ezaki vraiment très pauvre. Au mona bana mibali to bana basi bakenda koteka. Ba oteka ba manga, bazoteka ba malala na bango, baza ko survenir na mama kokio esingela pona bango bakende classe boyena boy. Après au mona ba komi pe bato. Ba hibate, ba escrocate, ba luka ba vana na vina bango apasi me na lokumu nyonso. Ata boko chola bango na misala basala ka kuteka ba manga me ba yiba ka mutute ba escroka ka mutute basala ka peki ndumba te. Nous on a connu des familles pareilles. Lelo mwana mwasi na yebite basi yango se babakisi bango kitoko ou bien babakisi bango loko moko ezaki te na basi akala. Ngana yebite mwasi azo yebisa oke okotinda na Dubai. Oh oke no sani. Oh no sani na Dubai nini na Dubai kuna. Parce que maman mokonzi ya mboka oyo aweko za l'exemplaire ya ba maman nyonso ya mboka. Yepe mobali ne batindaki na Dubai bake ko lese nyama na munoko. Et pas ya turki moko boya tumbaka nyama makasi kuna na Dubai. Toyo ko mona eleki mi bumi balé
nana ketchup moi si afali pe kaka ngai pe il faut tinda ngai mikolo Dubai nde makambo oti to ko mona nana liso balesi nyama na mono eleki mposo mi bale misato dem moi si games games ngai pe ngana tuna yu moi si na ngarabi vacances zo yana tinda bino na Dubai abi pour faire quoi là-bas mais pas sinon so bazo kena kuna ko lia nyama abi wana bango ngaite mbongo na biso to kosana ngo makamso ya minene to bongisa makambo na biso to wana ngo nakino ko bebisa ngo na Dubai ngabi moi si mayele mingi bravo mama moi si lenga zaraka moi si azaraka bongo nakenda Qatar, nake Dubai, nakenda Syrie, nakenda Liban, nakenda Iran, nakenda Yemen, nakenda Tunisie, nakenda Égypte, Kaouza, Alexandrie, Caire, nakenda Algérie, Enamines, Inch'Allah, Gardaya, Blida, Oran, Algéville, ma ville Union, nakenda Maroc à plusieurs fois, même à 40 fois. Casablanca, Fès, Oujda, Oran, Tanger, Med, Ansba, Mohamedia, Dakla, presque ma ville Union sur Maroc. Nakenda Mauritanie, presque ma ville Union sur Mauritanie. Nakenda Sénégal, presque ma ville Union sur Sénégal. Mali, Navani, na Bakarabankura. Pendant 6 mois. D'autant on a eu une aventure. Na okene na ba BMW ba série akala. Ba marque akala ba 2001 ba 2002. O ils ba monter à 2.2. Na moyi pour na Espagne ba faux policier bazalaka. En Espagne ba faux policier bazalaka. Ils ba katala wana omona ba kanyo pe ba legio mutu kana ba bilo nyonso. Donc France au betiango butu. Tant qu'on bima na San Sébastien de Nossi au côté Espagne moyi. Au Niati Madrid. Donc 6 heures aux heures à Madrid. 18 heures déjà aux heures à Jazeera na frontière na Maï ne balé. Aux autres à Massou à Souga à 21 heures. 35 minutes à Maroc. Ils ont eu 35 euros on a habité sur le matin. So bimika ka ono sali ba magamunyo so taxes ezalaki 30 euros. Pour un côté na Maroc 30 euros. 300 dirhams. Mbongo na bango kuna. So ko dédouanier yango ketika na Maroc 300 euros. 3000 dirhams. Bon, so qui au dédouanier yango te aux des passages 45 euros, 450 dirhams. Ne so une voiture les autres qui ne Mauritanie au Sénégal. Au toru tu wana ga nengozo yango wana na frontière. Ti Dakar, ti Sénégal. Autoroute wana ngane ngokote il faut mabende na Maroc ba policier mi yibi ya bosakana te il faut bongisa plus ou moins 100 euros na poche na yo pour chaque barrière il faut laisser café oh ba konzi ba komela café ndenge mo kana ba ndenge za kana Kenya ndenge mo na Maroc ndenge mo su na Algérie na tamura ba mboka wana na mona na ngelogo te o bato balinga ko kendo ko mona na monate bamboka eza bamboka moko so okei tu dépenses hein? Tu dépenses et d'ailleurs bamboka wana tango so kende il faut ça la keba sont des pays arabes koko ça na teke na motel wana zui bana mai ba yelo mwanzele moko bozala na wana au la prison et na Mauritanie tu peux faire 10 ans d'emprisonnement oh non ya nga mpese mbila ya kangio zo mera diamba obeta 10 ans na ebi jeno moko bano benga mograbi akotaka boloko na Mauritanie l'époque wana je connais sa mère maman ne abimisaka mbongo belé plus de 10 000 euros hein, pour jeune wana bimana boloko azana France ya mais ba aventure là donc ba biloko wana ezana wana tinate ba vacances bon au commune ba moyen c'est pas dit que ozoluka mbongo ozoluka nanu mbongo osomba vélo okomoluka so mbongo
Ou les vacances na Dubaï. Ça n'a pas de sens. Chaque chose a son temps. Et au comment on a comment on a vacances. Comment on a vacances. So yimbong et comment on a nango. So yimbong et ça mingite luka ba vacances ya mike. Ba vacances moko ya mike. Bon voilà chers amis. J'ai vu notre la vidéo à mon la politique à Congo, mais il y en a bandana na ba divers pour entrer aux entrer moi soupe mongo bassin na Mosaka to melananu après to kota na makambo ya minene poto solo la makambo ya mboka parce qu'il y a de quoi à éventrer le bois makambo minene eza ebele. Bon voilà na pisika ka mbote na madame na nga na bana bisika bazali na plage. Bon voilà basa keba parce que Borwana ezokima mbangu makasi à suivre.